yango déplique basombi ba billet déplique yemoko ayete ozobo ma carrière na yo ba fan balingi yo vraiment balingi ke ba ya boyoka ndule ya déplique boyoka mandana ngai générique a bien depuis qu'il a été vraiment biloko oyo biso photo lobelera yango pour soto lobité ba lobelela biso yango biso ba chroniqueur biso ba musicien ba journaliste ya mboka oyo photo lobela yango ba musicien bazolia ba mbongo ya ba producteur ba musicien bosala makambo ebele arozwa producteur azwi mbongo na ya bimisi po ete musicien aya mais musicien ngo aye na été King France Télévision, King France Télévision, King France Télévision, King France Télévision. Yangonde makam, Yannick Wenge, Yonde makam. Salande makam. Bienvenue fidèles téléspectateurs, vous qui êtes en train de nous suivre partout dans le monde sur www.king France Télévision. Vous êtes tellement nombreux pour suivre cette belle émission, Loba Vérité, présentée par votre humble serviteur R. Zumbayo, journaliste à l'équipe Bango na A1. Vraiment, émission le Loza Kafu Kafu, Nef Sarabino qui R. Zumbayo, journaliste à l'équipe Bango na A1, unité de mesures. Baya bazala soute batika la biso charge na mboka o Johannesburg, photo salara musa, peu so sali musalate Johannesburg et kolala. Actualité oyo batali banda balingaka bazwa pona ville Johannesburg bakozwa ngo lisusu wapi po R Zumba yona Yannick Wenge nde toza awa na King France Télévision. Lelo na ye mingi kolobela sur makambo ezoleka na Afrique du Sud. Ba producteur ba bengi ngai ba bi R Zoom makambo e photo solo na yo yonde za molobeli a ototikala na yo kaka il faut oloba yango nabité tabas kengai ke problème ezabo yana lobete ete na kopalola na koloba vérité na émission pote émission ezali loba vérité. Nakoloba vérité, le quoi moment moleka le seigneur de la ville à l'obaka kato loba vérité, monter ma maman Charity moleka na Kinshasa kuna aza l'aise na vena ngai dem vidéo bazawana vraiment mettre Ramsès kilo à Djoboura princesse le sénateur à vie Chick Luboya vraiment azawana vraiment on est toujours ensemble ba musicien oyo bazouta o bazala na Congo ba musicien nyonso bazolia ba producteur au Afrique du Sud mbongo ezala ba jeune musicien ezala ba musicien akala bazolia ba producteur ba mbongo eza pasi ba musicien na bandeko na biso nanu mbongo eza na pasi mbongo eza pasi ba ve na biso tope ba massa na biso tope bandeko na biso baza souffrir bazo mbongo na bango abia bengisa musicien ya au mona musicien abise sala fiche au mona producteur a loué salle asali maramunyoso akena kota l'état asali si mikanda maramunyoso producteur atini mbongo na Congo musicien ayete au mona na batu basombi babillet quelques personnes basombi babillet au mona musicien ayete to mona quand liboso pa de nani Fali Poupa de Cap la Merveille to mona yango ba doit somba ba billet ba tout le jour à concert ba tout ba yakutu ba bio Fali ko yana butu ba tout plein na aéroport ba c'est la Fali ayate Fali yana été. Alors public et comme ils la producteur oh boye makambe belé na mboko pe ce que salemi bongote eza pasi ba musicien botika biloko wana bozo nyoko la population ba fan na bino balingaka bino na respect o balingaka bino bozo sala bongo polani to moni susu vena biso Redi Amisi producteur moko zongela yenga kaka alobi na ngai pe Redi Amisi azwa mbongo ya batu Veredi a son bon producteur aérobeta en Afrique du Sud. Andimi ba engagement ne makambu nyonso ke aérobeta Redi Amisi ayate. Redi Amisi ali mbongo ali akangine téléphone après aïb sa producteur wana moni ba Covid ndenge zali boye et simbité. Ba vena biso.
Redi Amis to mon asusu vena biso dans na quartier latin, vena biso na quartier latin ba deuxième fois boy mais c'est Samuel Sam Chitu faya na mboka oh Sam Chitu kutu ba musicien kutu abi akoya na orchestre te akoya na accompagnateur kaka baya ba no répéter ba no ko répéter to boy ko la place ba no répéter baya ba répéter Sam Chitu aya na été. Après, et puis ça va Marcelo Covid-19. Ba musicien bobe poani. Bozo nyoko la ba tu ba fan na bino ba na sentiment que bazela intel azoya bon mon intel a été. Pe no tengela bino ba kombo ba musicien oyo pe ba ya public CP la pe na bango ba beta bandule. Oyo ezesala susu pasi oyo ba fan bazolela su makambo ya déplique pomba. Eza fausse ya ba producteur tes fautes ya ba musicien toki producteur ya déplique après ça qui mbongo na ye et pas déplique pomba nyonso après ça qui mbongo na ye pas déplique pomba abi bouquet azo visa ba pese makambo nyonso déplique pomba salle déjà zalaki déjà makambo belé déplique pomba ayete. Et ça cause ya nini? Depuis que Pomba a été producteur a bimisi mbongo a respecter artiste alobi artiste yakobeta na jobo na actualité no zana ngona ndenge album no bimisi na makamne belé to mona yakobeta po batu musu lansu ba déclarer que tout le monde a trois baranko yazo beta kaka abaranko ya baranko oh trop ridi boyoko oh trop mabiala oh trop baby brown oh trop cacherel oh trop kokola oh trop nani ba vena biso peto ba massa na biso ba producteur ba sala pe ke ba musicien ba au moins déplique ba sali makamyo se déplique a na été batu basombi ba billet ba so bino ba lobele fo bo lobela yango déplique basombi ba billet déplique yemoko ayete ozobo ma carrière na yo ba fan balingi yo vraiment balingi ke ba ya boyo ka ndule ya déplique boyo ka mandana ngai ba générique bien déplique a na été. Vraiment biloko oyo biso photo lobelaka yango po soto lobite ba ko lobelela biso yango biso ba chroniqueur biso ba musicien ba journaliste ya mboka oyo photo lobela yango ba musicien bazolia ba mbongo ya ba producteur ba musicien bosala makambo belé a rejoindre producteur azwi mbongo na ya bimisi po te musicien aya mais musicien ngo aye na été. Tout le monde a fait na biso abengisa héritier Watanabe awa tout le monde a héritier beta bandoule na bien voilà photo bois qu'elle a ba fleur Gogana beta ndoule na kitoko asala makamune a bien Gogan félicitations héritier beti plus ou moins 3 ou 4 concerts a beti 3 ou 4 concerts na Djobou pe ba concert à plein ba concert moko ya bien. Et ça félicitations tout le monde a fait rigoler. Je suis des niens ça y a mboka ya beta bandoule na bien fali pa yaka beta bandoule mais et ça la moi bien té yango nga air zumba yo tomba lobaki vraiment na vanda qui attend que un journaliste à l'équipe on a ndenge na salaza pe na ba staff na ngai attend que babité il faut lobela yango ba musicien ba lekisi ba déplique ba lekisi ba zolia mbonga ba musicien ba zo yaté ba ya ba producteur ba zo yaté. Vraiment yango nalingaki vraiment na betali solo to penal na lobela yango vraiment to penal lo ba vérité na ndenge za livement oya yebi ke eza lokuta abenga nga numéro eza wana aya na yambaye soki da producteur c'est da ba producteur aya mboka na biso ne ba ko kamakambu te to koyeba yango na la salina no émission poete na lobeli na ba musicien soki eza ba producteur ne bazoko kamakambu te bazokoka ko produire ba musicien te to kosongela ka na émission loba vérité to koyaka ko loba yango soki eza bango toyebi kande to loba to kwa kize pe bango mais bazo akize mingi vraiment ba musicien bazo ko be bango te
bazolia bambongo mona producteur misa bengi tchelanga na mo 1000 balles batini $1000 tchelanga maboy tchelanga kene kote mutavisa sali maboy mutase siko ba prête auto sana loka ba kaska sirika arabeng se misendeni donc la fondation Mohamed Moleka arabeng sa mutundeni ba boss prince ça le sénateur en vie arabeng se misendeni ba chick boya arabeng se misendeni le roi Kalaming est le 30 juin à hôtel Aigle les Ofungwama. Il y a shérif au son. À ça la poste à qui a bien que c'est mission européen aïe à Betty. Vraiment on appelle si mote na vie na Toussaint de Holo, Toussaint de Holo yemo azawana na batu nyonso balinga nga vraiment masana ngai tozalane tout le temps tous les jours à baranko leader. Il faut que ça la salama maboye balobi pe na okaki ke Kalaming taza akota studio abaranko ya bimisa kala akobimisa eko sala bien babi abaranko yi bat babi bimiselo kwa sika bat balemi Augustine balemi kokota bonganga toko balokola Mohamed Moleka balembi yango babi pe salama masika vraiment na pesi mbote ya baño so balinganga mon confrère Yannick Wenge on est toujours ensemble na masananga pati nzoko babi place oyo ya komela bien chez Kaska Sereka na les champions photo sapota wa place pe babi na Crystal Club chez les boss Stéphane Mabila Crystal Club pezawana ça peut marama bien la bandero nyonso balingaka Air Zumba journaliste l'équipe on a Teddy Lumbu na Paris le véritable un Mike Miatano na Pesio Mbote Eric Ngabala Dixon Chungu Kakabaku yoyebi Kakabaku masananga moko Dixon Chungu na batu nyonso o balingaka ngai talaka Teddy Lumbu babi toujours en forme Faïda Kapinga Mania Maman Yabana, maman na Gavins, maman na Tevens, maman na Chilo, maman na Winner. On est toujours ensemble. Restez toujours branchés sur King France Télévision. Vous ne serez pas déçus. On se retrouve à la prochaine. Bye bye. Bas musiciens, besoin maël, bas producteurs, besoin maël, eux émissions la vérité. On se retrouve à la prochaine. Ciao. King France Télévision, King France Télévision, King France Télévision, King France Télévision. Yangonde makam. Yannick Wenge, yonde makam. Salande makam.